Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, ezanga bino ser beka na eli susu, pour na partager na bino message par rapport à prière au toza kota, na pesa bino pe keke vexé au boko méditer pendant que ya prière, jeune au tozo kota, eza pona koluka elongi na nzambe, nga molimo mosantu abisaki ngai, yebisa bana na nga balukanga, il s'agit ba jeûner, basala repentance, afin que repentance déjà on a l'accès à mission za mapesi ngai za repentance parce que bi bande ko bele ba ko bika na nzela na ngai yango moni na osala makambo bele batu musu basala te pona ka ko édifier libota na nzambe ba comprendre pe ba mona ke pona nzambe toza prêt à tout donc prêt à tout ça veut dire soni nanga lokumu ya Jésus tongo zo lobi déjà na lokumu ya Jésus okoko lobatenga na muta personnalité donc yanga personnalité na tiena na sama kona niati yango pona nani pona Yesu oyo donc yaza mobali moko onga na lingi na prouver que vraiment je l'aime dans ma vie donc sans Jésus naza na eloko moko te donc na lingi na l'accès ke nga pe na lingaka ye pourquoi parce que aza nzambe oyo bolandi témoignage nanga aza nzambe abikisanga na l'âge ya 4 ans azana nzambe abikisanga na l'âge ya 4 ans aza nzambe asalanga bolamu ebele aépargné nga na makama ebele vraiment so na bandi kotanga bolamu nzambe na vie nanga misapi na maboko ekosila pe nayebi te na osisa ntango nini mpe aire nini banda na botama na bikaka kaka bolamu nzambe mpe osecour na ye mpe ye nde moto atandanga loboko na bapiège nyonso oyo batielaka ngai na butu mpe ye nde abikisaka nga ayebi ndenge asalaka mpona alamuka alamusaka nga ntango nyonso danger ye il est bien pour moi mon Dieu donc je peux pas dire que nga na muta personnalité nga na nini donc mpona ye yanga personnalité na tiena na makolo mpona kotombola nzambe oyo kokumisa ye koeleve ye soni nanga lokumu na ye napesa ye nkembo namona ke oyo asali akoregretaka yango te kobikisa moto lokola ngai kokangola moto lokola nga mpo ebele bakufi tozalaki ebele vraiment misusu bamoni bolamu ya nzambe te na mokolo ya lelo me nga namonaka bolamu ya nzambe vraiment ata meme na moma onga nalalaka na butu so bayetake ngai Dieu soki ayebi ke pongi na ngai eza mpena trop sommeil nzambe akozwa meme telefone yango omoni ezosone mais ezosone nango te alamusinga kaka atie abwaki mwa ngonga mo boye na telefone mpo kaka alamusangaka elamuka baye donc il fait tout pour que naza na danger te vraiment il me sauve na bandenge ebele babetangaki bota babomanga mais Dieu m'a fait grâce babetanga AVC Dieu m'a fait grâce babwakelanga PC Dieu m'a fait grâce donc pour moi que je suis prêt à tout quoi na nzambe wana yango bomoni bo se préparer na jeune oyo bokomona bokoyoka na oboyoka te donc cette confession ekoya mpona koédifier libota na yo eza mpona kopesaka yo mwasi oza makasi te notre osambeli te avant nakota na message na osambela nazolobaka ke omoni nasali eza nayebi te nabengango témoignage to tobengango confession ya sangana to nabengango mpo nouvelle génération bolukaki eye alors nouvelle génération eye na bandenge ebele mpe eye na façon na yango ya kosalela nzambe donc to na préféraki natambola na nzambe na vérité moko boye oyo bato batambolaka nango te natambola nde na sincérité moko boye na marke nzambe na nga donc nalingi nasala eloko moko boye soki atali yango aloba non mpona mwana nga wasala mpe eloko moko esepelisa ngai mpo nalingaka seka nalinga nalakisa eke asala mabe te akenda kozwa motu azala motu yekeyeke lokola ngai mpo akomisa nga servante na ye donc il m'a fait grâce il m'a fait du bien na banda koyebisa nzambe na libota na ngai nano nayoka te bato moko boye asalela nzambe motu moko boye azalaka mpena trop mpena spirituel ke na bonzambe ke nzambe ya abraham ya isaki ya jacob namonaka te nalobaka ezala nga so ngai te parce que nasali mabe ebele ezala ata mwana na nga ata bana na nga parce que nga j'ai commis beaucoup de péchés mais comme Dieu nazali koconfesse ntango nyonso mabe na nga même liboso ya bato et Dieu a eu pitié de moi m'a lavé
aujourd'hui na komi lelo na komi donc Dieu m'a fait du bien naza eloko te liboso na yo naleki yo te me nazwi kaka ngolu alors ngolu oyo epa na ngai so bino na libota na bino boza na basali yaya na bino frère na bino noko na bino azalaka paster ya biso nga namoni makambo mosusu na libota oyo donc na vivre basitation moko nzambe kaka ya Israël nde ayebi yango nzambe wana bozo se préparer vraiment bokozwa ba vidéo mosusu bilili mosusu déjà boyebisi Rebecca na otiela bino servante Sera bozwa ba vidéo mosusu tosangani na mama na bino servante na bino tozo confesser mabe obiso tosala pona kaka yo eloko ezako na motema wana oyokela yango kilo soni lakisa nzambe ke olingaka ye débarrasser na biloko ya satana bimisa yango na motema na yo po nzambe na azwa kembo aza mobali no libala kenda bala ya futaki mbongo na ene kulusu satana bala ote po bomba makambo ya satana na motema na salite na ye bosoto na ye trahison na ye lokola nga na trahiraki nzambe na se na moi awa nazwaki conduite mosusu ke na chemin oyo alakisaki nga ezalaki ngai moko te ezali na mosali na servante na Sera tovandi nde tobongisi yango lokola pièce moko boye toza koloba mabe oyo biso tosala toza koconfesse liboso ya monde entier po bayeba ke nzambe alimbisa masumu nyonso mpe nzambe asokolaka moto tobenga yango témoignage bisika oyo nzambe alonkoti biso na salite akomisi biso bana na ye alors nyonso wana tosali yango mpona gloire ya nzambe ya Israël nzambe ya bosantu tika na tangela bino bible na solola na bino mokie mpona nzambe na ngai oyo bato bazoluka ye na jeune oyo tozokota bacomprendre nini na bondeli na kombo na Yesu Masiya excuse mosantu alola napesi yo merci ozali nzambe obongwani te le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et pambolama Dieu, le Dieu d'amour. Nzamba motema malamu nde yo moyoki losambo bato nyonso bakoye epai na yo. Nzambe tozalaki bakufi kati na mabe me yo sali biso grâce osokoli biso olimbisi masumu na biso bengi biso bana na yo. Pambolama nzamba Israël. Nzambe ya bosantu biso tobukaki alliance totambolaki na bakoko na biso Abraham, Isaac, Jacob. Totambolaki na conduite ya mabe pendant que biso toza Israël tosimbaka kisi te biso tokotaka nganga te tobomaka te toyibaka te totambolaka na droitier mpona yo ozwa nkembo toza libota moko ka oyo oponi mpe otutelaka biso tolo obenga biso na makomi na Israël ekolo ya Jacob me faso biso totambolaki ezalaki te ndenge koko na biso Jacob atambolaki yango mona ye kosenga mawa na yo na libota na ngai oyo tozokota na kati na jeune oyo mpona koluka yo afin ke yo ozongisa alliance biso tobebisaki ya koko na biso Abraham ozongisa biso pusa biso lisusu pene na yo osokola biso na makono petola biso mpe ozwa contrôle ya nyonso natiki video na maboko na yo simba mitema ya bana na yo bao baosala mpe baconfession kobimisa salito eza kati na bango nzambe alola asala bango bolamu na nzambe etalisama na mabota na biso kimia na nzambe ezala moko ya partage na biso nzambe alola azwa kembo asosolisa bino video oyo na lisungi na ye molimo mosantu na kombo na Yesu Masiya amen. Excuse-moi ya bokomprene ya ngai nazoya lobani bakatinga priere nzambe azwaka kembo azwa lokumama na bomoko ya suka na samba aloba papa nazalaki na mwana yango nasalaki mosala na yo te na bomoko ya suka na samba tosalaka mosala okaa boye babengi okonoki kalmi ozongeli oskotini osala mpe nayebi ke bokomprendre nga mpe bokolimbisa ngai na kotangela bino bible mikolo na komi otange servante bomayaki kaka na mopepe neka témoignage yesu nanga lokumu na ya nsima ya bible te mikolo na komi otanga so bible français to wana jeune totanga bible so bible français yo tanga bible français yo tanga bien bible français so bible français na 2 chroniques so poza lingala lokola ngai ya koyoka soni te nga mpona exemple ya soko kokaloba français to kokangama na miso ya bato ozwi lingala
lisase kaka makomi na nzambe. Za 2 Chroniques na 7 totanga na verset 14 à 15. Yo kokita nango pongana na video na espace penda te. Ngana otanga ka 14 sur Dieu levé et yo continue. Yo continue. Totag. Na kombo ya Yoshua Mashia. En tout cas prière regarde koba mais par rapport à minute na depuis bakati ngai tokene nzamba zo contrôle la vidéo. Akamba biso molimo santo azana bina sosolisa bino asunga bino totangi na kombo na Yesu Masiya na 2 Chroniques toza na 2 Chroniques 7 14 à 15 wana na opesa bino pe mbamo na vidéo ya ona bi espace ya te ménage wa quelques versets oto otanga na pesa bino na ngaki nga mona méditer yango nyonso pona comprendre ni na opesa bino ti boza pe bana na nzambe totanga de Bible nyonso otanga quelques versets na opesa bino nga so na otanga na sima na vérifier na ko otanga na nga pendant la jeûne na on a ko otanga te pendant la jeûne na ko vérifier mais pona bino na moyen trier ezate na opesa bino kaka nyonso. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth nzamba kufani kulusu pona biso l'homme de Golgotha. Je lis na 14 hein? Bongo soki bato na ngai bato ya ekolo oyo na pesi kombo na ngai bami kitisi pe babongoli ngazo nataka Bible za bilo ya ona invita otanga miso bato po msu ora na leki bongo ona leki eza yango to yango te atoka bilo botanga botchela mutema te kuna po bilo nga bimisaka wa molimo azongisa ngai ye pe babondeli yokanga na biso babongoli poso mona biloko yango ya botika na tanga na secret na tanga na secret na ikapa bino boy mama Rebecca tanga ka to comprendre bo comprendre nga ya so bo comprendre te mawa pe babondeli soki baluki ngai pe batiki banzela na bango ya mabe ngai yawe kuna na likolo na kolimbisa masumu na bango pe na kozongisa bolamu na mboka na bango. Zela nano totanga na 14 yoso na kotika 15 bona osambrouiller jeune o na kwanza jeune oyo mama bilo musunga pe na koja pe kuso msuela batu ba te na plein vidéo te nzamba lola yukelanga mawa omondi tozabo to na Bible 15 to na prière ya jeune ya biso ya 3 jours tozol kelungi na nzambe po molimo mosata lobe na biso to lukaye to senga ba don spirituel na biso po ya sekwisa biso ozomona tango ezana to pasola mitema na biso ezana bato ebele to komi na tango suka bazana na ba secret na mutema ba bomba omondi tozaki d'autre part satana wana tozaki ko salela parce que na bisaki bino ko salela sate ezate ko ne loge kosalela sate ezate ka oke koluka ina ndaku ne anganga toke koluka kutane non so dozo saki ndumba ozoka na osalele oza na entreprise na esaki engagé yo mo mingaje alors ya ozwa pe kembo la vie na yo somona mais epa ya nzambe soki nzambe abengi biso abenga biso po akangola biso po abikisa biso alors tongo toyaka pa nzambe oyo tokoko bomba passé na biso te faut débarrasser na passé wana obwaki yango obosani yango mais soki passé wana yo bombi okana motema na bandeko nanga obosa nango te obwaka yango te au moins na ba prière no bando sentir culpabilité que est-ce que nzambe ayokanga nzambe olimbisa nga nzambe azananga mais soki de jour au salande exemple confession au salaire repentance sincère pour exemple bat mususu to na te na place mususu na te akakuna balobi te biso déjà to salaire repentance sincère kala mais soko tali abima muto a salaire repentance kala olobi o mawa osomona so tali muto ngo abongola motema binga na bongola motema kala aobanga nzambe te ndenga na zalaki yango monike na ye côté ya ba hypocrite ndenga na zalaki hypocrite chrétien lokuta na banga nzambe te na to saka makomi ya nzambe te na tiaka ngona misala te na ebité so bo comprendre so okoki kozala chrétien so ko to sa liloba na ito zo tchongo na pratique te yo zo mi benga chrétien mais ye
azomona mwana moko désobéissant azomona ndenge mosusu nayebi te ndenge nakokomona elo mpona yebi pense ya nzambe te mais kozala hypocrite te ndenge nga nazalaki lokola nga nayebi ndenge ezalaka omona ozosambela olongoli mpe zemi omona mpe oza na eglize olula paster ya bato mo biloko wana biso to bachampion nango mais lokola natika nazalaki kati na bonzambe navai na bi seigneur boni ya basi bazalaki lokola ngai somona ake koluka nzambe akomi kuna akomi mosala ekobuka kuna kenda oluka délivrance akomi mpo olongola lisusu bazemi kaka kuna masumu tosalaki na libanda tokoti nango lisusu na bonzambe na lieu saint ozomona eza vraiment domination parce que biso ebongaki tosala mabe wana kaka na libanda mais biso toye komema so mabe wana na kati ya église kolongola bazemi eza mabe makasi biloko wana eza penda vraiment eza biloko oyo tokotangela yango na Joël 2 na Joël 2 mikolo nzambe ekomi penepene biso nyonso tozomona makambo eza lisusu kotambola malamu te bato bazwa kokufa butu moi alors biso toza na abengi biso na repentance sincère na 3 jours oyo azoba biso na Joël 2 na 12 na 13 azoba mitango ezali nanu bopasola bilamba te me bopasola mitema na bino alors c'est le moment biso mpe navandaki mpona kokourage bino nde nabengaki servante sera oyo akozala na bino oyo akosoutenir biso pour la délivrance ya peuple de Dieu au bazali kati na biso awa nayebi ki bozwa ki bokota ki na l'église bikote la boyemba ki banzemba biyembela yembela bo landa ki landela alors bato wana ba détruire ba âme na bino alors biso toza wana pour ko soutenir bino na repentance sincère na oyoka sonte na lobia na bino de repentir oyo personnalité na micho na niati yango na tino personnalité parce na bina loba nga pe na fia personnalité na bebisi makambo esimba te na niatino personnalité na becho mambeta sikoyo na lakisa bino ndenge nini muta yambolaka na courage bino eza na ba mama ebele baza na bana na maboko bapesa ba papa eza bana na bango te alors bato wana fu ko bongisa bango pona ko préparer pe mibali wana poto kende na confession ya mabe obiso to sala eza na bato mususu bas ndeti ba servante sera neti abomi muninize mi deja za 6 mois bokoyoka yango ozomona mutazo kende ko bwaka mwana na libulu ozomona bokoyoka yango a live awa mutazo sala confession servante na bino bobo mona kiza na masumu moko te nzambe akoko limbisa te masumu nyoso alimbisaka ozomona nga servante na bino Rebecca sœur na bino Rebecca nazalaki nazotambola mais esprit mabe ezaki kati na molimo mabe ezaki kati na ngai bapesi yo bebe ya bato obi omoni bebe ya bato oke place bebe ya bato afani na alali olongoli ekushi l'essentiel ka ozwa eloko ya bebe wana otiaka na sa makolo na yo etuta yo mais ozomona ke ozotia zizi ya mwana bato na sexe na yo aza bebe ozomona azali bebe bino bamama bozwaka bala botikaka bala bebe biplace nyonso bozoyoka makambo témoignage oyo mpe na benga ngo témoignage pe sangana ya confession bokolanda video wana ezali témoignage sangana ya confession ya ba servante de Dieu bisika nzambe alokoti bango akangoli bango azwi bango na kati ya société pe eza ba servante na bino mususu akotémoignele bino ndenge azalaki kobima na mibali ya bato batuni awangani mais abimina homme marié wana atungisi libala na bango mais nzamba pesi professeur biso ko tiki libala oyo okomona ekowumela te na 2 mois 3 mois na kopesa mobali ya yomoko je suis capable ya kopesa mobali ya yomoko wana ya interpeller batu oyo ke babimaka na mibali ya batu batiaka batouble na ba foyer ya batu ayebisi bango nzamba za makoki ya kopesa mobali ya yomoko soki obandone chemin wana alors na invita ki ye po aya ko confesser na o tozobenga confession sangana pona bino bozwaka pe makasi soki bango basali yango boye devant mokili mobimba ebonga mtu na obengaka mobali na nga nayebisi papa tala likambo mpona nzambe na pokota lola en tout cas na koyede bino bosala ba confession nde esika nzambe alobi na nga eza na basi ebele Rebeka bakobika na nzela na yo mpe eza na basi ebele bakokota lola na nzela na yo yo okokota lola na nzela na nga zala motema peto yo okokota lola na nzela na nga kata likasa na masumu jeune oyo eza te ozongela mabe na mutu nyonso aza na mabe na ye soki oza na vino ya kindumba to vino ya mobali ya bato to nini okoka na olingaka mpe nzambe molingaka mpe masumu kokota jeune oyo te pardon nzambe oyo atya biso kilo te pardon bokota jeune oyo te
vanda na ndenga na vanda ka moninga ne ko so baptême na lobi na ba 2000 na suis baptême na ba 2000 oui nini excuse na bossa ni 2000 combien na autre chose baptême a wana 2000 excuse hein na suis baptême na 2020 ou bien 21 oui 2020 de na suis baptême na 2020 osomona pendant que ngai na bandaka via bonzambe na biso bino mwana mukie na yo zo baptême mama mobimba na 2020 pona nini to na bande ko tamba na vie na nga masumu wana na ndolinga ko zo baptême te pona ni baptême eza sacré mwende na zaka koloba baptême eza sacré mwana zo baptême eza te to pe na komi mwana na nzambe na otambaka na mabe na boko zo baptême to pe na biki na tiki via masumu na komo luka siko pasteur ya solo o akobatinga po ce n'est pas n'importe qui akopesa nga baptême osomona parce que nzambe déjà toléré kinga parce que na soki déjà baptême de feu avant baptême d'eau zomona yango na moni sokoza na molimo na yo ya kindumba onga nazalaki nango koya kokota no jeune auto kusala musala pamba parce que jeune o eza jeune onga nazo lela na bisa molimo musante makambo ya bisenga asa na bana naye pe akangola bino na ba marque bozu na ba caché bozu to peto la bino na makila ya Yesu Masia poto zanelo musute ya kopesa bino minute ezate ngana bino tozu biki na kaye wana tozo kende ko loba ba versé auto tanga na méditer nyonso te parce que na zui tante mwana bino oyo azwanga pena mutu vena s'il te plaît mais na oloba na bino ne bandi la prière nyonso to tanga psalm 51 bolimbisi prière ya bolimbisi to ketanga psalm 10 après to tanga psalm 7 après to tangi acte des apôtres nde boloba acte des apôtres to tanga 7 1 à 30 totanga Matthieu 3 à 2, totanga Matthieu 4 17, totanga 2 chroniques déjà ngona ututanga la bino bokita parce que miti ezate na kati nanga natanga pe mingi te na miso bato wana pe na bisa bino vérité pour bilo musu na bimisaka ezaka funa nga mo molimo sosolisanga mwana TV boka serve kazo simba batushi bino bona ngai c'est dans direct bien beaucoup vous jira koto botindinga voice mami place wa mama batanga abou ser place wana eza boye obeти mabe moni siko na miska boye bato mosusu bakoseka ngai ye de chronique 7 14 à 15 donc nzambe azoloba soki tomikitisi na jeune oyo tomona loboko na ye soki toluki na bosolo aokangola biso zomona elobi de makambo ebele wana na de chronique moyena te yango eza te par rapport ya minute naza nango eza moke dia napesi bino acte na Matthieu déjà na pesi psaume Esaïe 44 tanga yango mpona bana po oyo oyebisa nzambe bana no mpe bakola boye ndenge apesanga promesse tanga Esaïe 43 zoba Israël ekolo ya Jacob ngai nzambe naza na yo po oyo olongola kobanga mpona confession oyo olingi osala na repentance sincère oyo psaume 32 eza psaume place oyo kotanga makomi na nzambe okoma na place mo fosenga sagesse spirituelle connaissance na ye osenga bwanani mayele na ye bato mbele baza na mayele ya nzambe te baosaka makambo na mobesu bongo ya makambo ya nzambe nzambe asunga bino psaume 25 tanga ngo nde mobimba exode 15 1 à 13 totangi exode encore 14 à 14 totangi jérémie 33 6 pe okotanga pe jérémie 33 3 déjà tu le sais très bien nayebi ke okotanga hébreu 6 po milatisa na bibundeli oyo ya molimo par rapport tosala jeune eza général ozala protégé totangi hébreu 4 1 à 12 psaume 151 à 9 psaume 133 135 9 à 14 psaume déjà 25 na pesa ebino botanga mobima nde nakomaki de 1 à 12 proverbe eza baverse mosusu na ye bakoloba ngo te eza na osekisa bino na suka proverbe esko yango mona eza baverse esko bien mpe moye napesa bino eza te parce que nini oyo koprononce ngo nde ezoboma ngai na prononce ya lingala ça va na prononce bino ya lingala na français mais na osekisa bino verse mo na osekisa bino na français okobenga yango te fo bolakisa ngai toza pour sauver pour sauver toza na proverbe déjà na lobi na 10 1 à 5 hein? Acte 4 9 à 10
Psaume 47, 1 à 10. Hébreu 4, 1. Totanga lisuwana, totanga lisusu na Psaume 144, 142. Les Arabiens, botanga pina ba Psaume na ba vexo Saint-Esprit chabino akier. Na ina sexa bino, boto kabona kabu mama beka to seki pensate. Ena vexo mo mama nde ni okolanga na Bible na français na sekanga moso na komi wana na kangamaka. Tira sexa bino linga bino mingi, jamais na ko sexa bino te. Na lingala na edia on mena olobona lingala te, na lingala na olobona bien. Na français oyeba mukomona yaka na huile de miel na luki huile de miel ye balobaka nini mais boy daka ngai boyebaka na koma na ligne de miel nalobi bien non kitamba pende na kangi lukwaka nde mama lombo ataka periki awa ozomona na kangi na nieti kifula eza na verset moto seka na benga ngo nini te mama beka koloba ngo te kosopo te oza jeune fi oza mpe deya mokolo ebilo mosusu mpenza nakoli mpe deja bilo mosusu mpe na sonia me nakotika bino ka boye te naseka nga moka asona komi na vexi wana awa eza bana OVD TV etali bino te soki oyebi ke ozalaka osabona te koseka makambo te awa eza awa bamama na ngai basekaka baya na ngai basekaka na lingi na ngai te kokota mambo te etali yo te mama ye vexe ye ezaka ete na logicien bebi classe esalinga mabe mwana na nga konéglige classe te classe ekotiko na défaut ya classe etikanga na défaut nga nazalaki omona na obandi avexe eza intena logicien bobongisanga botindela nde botindelanga na sur plafond so na ebelo te oka botindela bavoisi te mama baloba bongo te esalaka pesha wananga moko panchi nga mpe nasekaka ti na klasi bandeko na ndoke klase omwa mpo ya biso baadesi ya na ndoke nanga mpe klase mpe azalaka sikoyo dérangere na ndova na nsima siko amiichi esili etwala miichi te na classe siko na ndova nanga na nsima mpona kodéranger omwa siko soka professeur aya koti o intero mama na bandi mbangu na bandi okeluka baba oyo ya bamasa nanga nasala barelation bamayele omonaki efanda pembe na bango mpona réponse ya elongwa te omwa siko tonde ya réponse ya ite ya bayeba ngai nga mpe siko nabundaka makasi so mpe nga réponse te na obundiso siko omwa so natali bankabonabi wa so natie bo wana naluka de so na niati mosu natie bo naluka numéro 1 réponse à numéro 1 wasiko bakangi na bapapier bakomenga babwaki siko ekomela nga na retard na 6 euro na nga te omona baningo baopesa baréponse mpo batindela nga bango mpe baza na baréponse te baotala siko soki oyo bango batie na oyo batindeli nga eza kokokana mo fo funga réponse na nga doke nano okanga motema evimbi ta mwono mona kangi atali ye mpe atriche ye mpe azwi abwakeli ngai ende opesanga kanda mwa so bapesa intero boye ekona koma ede ya oblige ya komata na baki bapene na bango kozala mwana nsima mwana bise na chento bonabi réponse 2 3 4 bana bato baotanga na bandako na bango mais yo so comprendre bango na 6 à classe te na récréation na sauté mire na kimi mais tala vexé ya bible oyo na kende ko benga ngo ete na logicien na kokango te na yebisa bino makambo solo eza te mpona sexa bino nayeba kobenga version na français te kana lingala bosunganga ko lisungi ezanga jamais de détresse ya nchampi mais bible lobi to se soutenir les uns les autres boyedenga en tout cas nzambe apambola bino le nzambe bosantu nzambe ya Israël na oyela bino video moko ya oyo etali bana basi oyo na babali te basali shwa te ndeni bakoyeba mobali ya ndoki ndeni bakoyeba mobali na ye moko soki azalaka mari de nuit mpe nani aza sanse ya kokota libala en tout cas ekozala terrible na koyebisa bino mpe wana nde na kobimisa babwania nyonso oyo nasala bino bavantire wana bwania nyonso bomona yango wana nayaka mabe na place wana so nzambe abisinga na edike masi babongo epesa exemple wana nde na partager na bino video on vous en matata vraiment botala ngona ba nani oyo asa prête à kokota libala nani to mobali to mwasi maturité ni okoza na libala nini okoko dégager na libala pe na monde libala nini oyo ezaka makasi na kati ya libala o muta koza nango po esunga ye a
tambo malam na libala libala eza monde mususu libala kokota lola pe libala kozanga lola donc na kati ya libala foza na maturité na kati ya libala fo ozana mukolo alors parmi ce ba catégorie na biloko wana funa pesa ngo bino mo balo na linga bala et obala te ziyaka na vidéo wana nga na oyebiso ndeni kozana ndako no otambola malamu o apprendre pe quelque chose na nzela servante Rebecca parce que nzamba pesinga asalinga ngolu ya ko comprendre mambo ebele pe mibale ebele baza ba footer alors on lukana entraîner bino po ebana libala eza nini o ezaka esimba libala pe lolenge nini na kotamba na libala pe na libala eza monde ya création nini oyo ko créer na kati ya libala po pesa goût na libala na sens na libala no na ebike ba mame ebele bazwaka vidéo wana basenga kisilaki te na ko ya ko partager na bino na sagesse mukie oyo nzambe apesinga papa libala basini bakova na libala o baza sincère ova na libala mwasi no sote abengami azala mwasi ya libala donc ezana basi musu bana na mitema oyo babongi te na libala ozomona na bagitation mususu babongi alors ngande kona bino na koma poser dans les seigneurs et dans les sabino ndenge li bavana na libala pe nini o esengeli mwasi sa na libala pe na libala mwasi akreaka nini o nini okoko simba libala pour mariage ezala bien alors na makambo nga na otanga so mobali no azala kana ngote en tout cas ça passe pour na habite fo luka o luka yana makampe na oyebisa bango basala pour baza bien na ndako ya libala libala eza malamu mais soki mwasi aza na kimia te na ndako ya libala pour luka pe nzambe ezaka pe bien te eza pe moko kaka ya bokangola min na biso po te tobongisa nyonso ya nzambe po totambola malamu na yebi ke video wana bozelango maboko ya kofungwama po wana nde tokolobela mambo susu eza motuya na yo koyebisa bino bozela video oyo ke confession sangana témoignage ya sangana oyo ezala te ezali mais nouvelle génération aina mopepe na ye ya sika lolenge nini akolakisa nzambe bolingo na ye pe atambola na kobanga nzambe alors masumu biso tosalaka toboyi na biso mokolo suka prince de ce monde akozongo akutango mpa na biso tozozongisela bisaka na ye biloko na ye bakifunda na ye makambo na ye nyonso tozozongisela yango tozokabwana na ye mpenza bien tozosila na satana mpela tozokata barelation batrace na yebisaki akota makambo na ngai te mazokotaka makambo na ngai alors lokwa ye azokota makambo na ngai ase préparer na video oyo ye pa zelango video sangana Saint-Esprit asunga bino bo comprendre nde tina ni ba servante de Dieu ba vanda ba loba bisika nini nzamba lokota bango makamni babanda kosala ya mape bisika ba pratique ya malamu te et conduite na bango malamu te baya nango liboso ya bana na nzambe bango bazokamba baloba salito bango basalaki avant po te bino bochaka lokolo place wana te salaire du péché c'est la mort lisumu ya na goût lisumu ya kitoko lisumu santaka bien mais lisumu mokolo koyeba place ozalaki pongie kosila yo bimi na case ya péché wako kota na case ya sanctification nde tu vas rendre compte que vraiment on me pèse pas sur salma be wana tuko to lilarna miyoi na maya misu nyonso za kobima nzela moko donc nzamba lola azala na bino apambola bino en tout cas na ba o nyonso nazo ebisa bino ke baza naturel bo négliger ba soin ye longité fromage bo bongisa et longi na bino na fromage na yaourt nature bo bongisa